avant na émission nga il faut na pesa na mbote na batu oyo basunga champion lokana ba transport na moma kama mike soki so la rater c'est na obaka ote na baki aimons-nous vivants ezali ngomba ya bancien nyoso ya tolingana basala ONG monene oyo aimons-nous vivants et kama bimbo na président Doudou Tessi mwana ya France ya Tongo et bongo na kini awe sime nani Maman Nicole Kanda BCDC ekiti banki bayoka franc congolais Maman Nicole Kanda ngaye kande baba oye bana ya mboka ana leli et bongo vient ngai Pascal Poba mwana intendant spécimen livulu hein $50 c'est quoi vie $50 c'est quoi na baka Jeff Mukuna to Gimbele Gimbele Jeff Mukuna le boss na bwaki ezaba obasola kitoko ndenge moko na bwaki Bébé Lombe double croissant mwana Soudafa Tongo ba na bwaka donc ba simba champion local PDG Jano Binanu Asekuya Sport PDG Jano Binanu yao yangoyo le Sako Mokonzi na lobiki Asekuya ba uti kozwa champion ya Ligue 2 bakomi na Ligue 1 balo champion Ligue 2 ba uti kozwa ngondande ba champion Ligue 2 merci Nabino et puis Dr Jansi musala kitoko ba félicitations vraiment Dr Jansi yao yangoyo bandeko na bandi émission po yo tomboka bako obaka mabanga mingi obaka na obaka sima banga sikote mais na obaka mabanga na katikati émission po yo comme temps passé na ndino ko présenter bino invité le monsieur lelo to ya bongo na maître Kassa maître Kassanani maître Kassangidi les grands voyants maître Kassangidi les grands voyants bonjour bonjour monsieur le journaliste maître Kassangidi na yebité mingi Kotalo boye, osa trop calme. Lelo to eti epana yo. C'est ça. To bite? To tamoli pe na kini to kontati na ngamba ba Congo, to kebo to kuti o te ba sibiso don oza na kini aw. Nde to zongelo na kini to yo otala yo Maître Kassangidi. Ya nini ya nouveau to elibiso na kini? Alors message na tala ba caméra yebisa ko. OK, alors eli na yeko sunga bandeko na biso bazana ba problème. Yango naza awa na kini na sike balanda vume miso ba osepela ba omona makampe ba ozo makambo Maître Kassangidi male metoki male kolobana nute po ngala lingaka makambo boye mingi Maître Kassangidi na kibo jeunesse na yo boye kota bingana ebaka na tenga kana ebaka banganga bala papa wa mikolo banganga bala koko moko boye mais kota la yo trop jeune déjà nganga et puis Maître Kassangidi eloko nini patient wana eloko nini saki makeno okomakanganga. OK, Maître Kassangidi abani mamuna ye. Maître Kassangidi abani makamune na âge 8 ans. Ndenga abandon na âge 8 ans wana pouvoir na yake na ozongo na mboka. Oyo ka zamba oyo ka mbengu. Wana zamba na biso. Oyo pepe kala mbengu wana zamba na biso. Ngasko na obenga donc wana koko. Yuza koko mbengu. Wana koko mbengu mabele wana zamba no so abenga ngo chimpi wana iza zamba na biso ebandi pont marchar ngambu nyonso wana ba place donc iza zamba na biso déjà pe zamba na biso nga na zui formation kuna umbengu aza mutu moko oya bosani na mondi aza ndoki bengu ye nde azana azwa mwana na mwasi na ye de famille na ye azinda nango na kati ya mai ti lelo chaîne wana ezali so ke na ba Congo komona chaîne wana ti lelo ezali to ke zo ba image donc moi je remonte donc na yeko pesa des messages to bike aloti senga ndoto abisinga alors ndenge osa ba déplacement ezana ba problème belé ezana capital na bino ki sasa il faut que nous résoudre ngo de to ba yo otika ba problème na comment voyager na voyager déjà parce que na ça déjà donc na voyager déjà na kindaka ba place peut-être mai belé siko awa ndé na yako sala mission de service na ki sasa pour na ko résoudre ba ndeko na biso tout bazana ba problème. Donc to ba où tu pays ni nami to bona micho azaki na betaki tout na Londres ko traiter batu ta na kitiba Congo c'est ça que na matiki c'est ça on monique tout ça la moi émission na pese la suite to moni be passeport ya ngwa de ezo exception na aussi me blonde te pesa ka passeport kaka donc passeport ya ngoyo a uti Luanda bon te na zanga na tia ka te na mona ka passeport congolais passeport donc nega za uti Luanda aye na kini
pona a résoudre ba problème c'est quoi problème ba problème les rebelle tant ba o résoudre ba problème est tellement ébélé il y a problème nini oyo sokobi oye ko résoudre ba problème oyo résoudre alors ba problème on a ko résoudre toke na maladie ya physique oya mokiaki ya kinzoto maladie oya kinzoto yango na ko résoudre na molimo zela te place na comprendre bien te faut za clair pas ngana ngama maboye mingi et c'est pelisanga maladie ya kinzoto na molimo de to ba ezala maladie musoza ka ya physique et morale physique morale de maladie ba boaki la kana bandoki oya nzoto na oya ezomona na te na oya babengi ya kindoki ko oya ezomona na te donc exemple que ozobela maladie ezoyeba na te once ko babengi ngo ya kindoki ndeza ko ndeko lebisa bela to kota hôpital to mona ka résultat ça ba esabe maladie emona na te siko ngasko na tetaka ngo ya nzoto na ya molimo OK pour nous comprendre mais que vous vivez conspiration ba maladie nini oyo si au traitant ovma ce qui le cas nous voulons savoir to kendaka partout que moi to bito qui to comme place wana to solution ba pesa so ba témoigner ba maladie nini OK to kena kota maladie maître Kasangidi a traité na mbasu a traité PC a traité paralysé a traité maladie aux un problème ya faiblesse sexuelle et là on a été le maraté c'est ça au moins si ba mona rayote na mibali mobali ba mona kote na mwasi donc na ko détailler parce que ngaza toujours en attends moi si ba mona rayote Liliane ba mona rayote donc ça veut dire ba tia molili liboso na ye amona na raté to ko sala to ko pesa ye ba poudre alinga ba mibali o baza ba qualité mibali o ye alinga to ko pesa ba poudre mafuta donc ako bana ko saela ngo pe na ocha ba lumière musika nde naza so Monica basi ba mona na mulongo c'est qui mettre Kasangidi da pesa bon pour quand on a aussi cette mission à mettre au pesa ba moto na bima bwe ba la ndakaka ngaye oui je m'appelle maboko ya nzambe na bona ngama problème na bona ngama problème ndenge ka to ba toujours na boyi mwanda azandika bambanga ko na la mama fwidi e bongo bino boseka ngandenge moko omoi Sephora omoi original ndenge alobaka non je m'appelle maboko ya nzambe maître Kasangidi wana otangi ba maladie eza naturelle siko ba maladie spirituelle soki mutu ayenti siko ba bwakila ke liboma bwakila liboma kutu na traiter ngo facile parce que liboma tango moni liboma na ezana na esprit batindaka ta batinde l'esprit et kimise conscience na ye azo a perdre connaissance c'est donc tamile masanga so alangwa misuba kamiye bakate tango liboma esprit na elati e comme commander donc azo ye ba susu lelo soki to traiter azongi akomi soko se connaître ba expliquer soki bosala ki mange akoma soko kolela parce que akoloba te mutu na sala ki loko yo pona nini esprit ekotaki na kati na ye pona ko neutraliser connaissance na ye aye basuli kambute siko biso to toka esprit wana to longola ka yango to longoli yango to sali bango divorce parce que esprit nzoto tango ya kokota na molimo tango ya kokota ngata nzoto ekoti efandi ba ko utiliser yo allez yango siko to sala to longola ka po conscience na ezonga so pe elongo te mutu mona mutu atika la liboma solo atika lipe liboma libela azo batema mba sala ay bateza na famille abata azalaka na bandeko ndeko na baza bope lekani po amona neti kaka azana vie moko ya delix ndoka azana liboma ana liboma yango to mona mo mutali wa bude batu yoka atamela baka ya prêtre pas na yazoma donc non surtout na facilité aokene na prince alali na ye mutako benga na azate amona vie na ya delix nzoka nde aliboma bandeko yo zandeko na liboma ta mettre Kasangidi ye moi koko ya mbengu oyo toyokaka yokaka donc abaki abi balotisaki ndoto ke non yo nde fotika na biloko nde azwaki biloko wana abanda kosala nanu aeshua te donc yango awutaki Angola ayesko na kin abi ayeko résoudre tous les problèmes oyo bakino baza nango et bon maître nazongi na boro tobeta ngo na secret bino bango bayoka te porte ngoni magique na sala no soni nezali awa nazana nini ezali po okomi mpona place na ngai nakoma fiche oyo bozomona cameraman aobendela biso ngo air moko fiche oyo toza na tokutia yango totanga ngo malamu ok les représentants africains central les puissances naturelles chambre secret mystique maître Kasangidi le grand voyant traitement toute maladie physique et morale. Il s'agit ceci
protection d'affaires na détail wa biloko oyo eza capital oyo nga vraiment protection d'affaires yes ndeni bon ba yo mutu osala ba faire non eza na kakalakani do ba faire na eza bien te wana lo bien on a Guillaume o na nini kakalakani eza langi na biso ya ba Congo oyo kakalakani eza on interprète kaka OK na le quoi qui nous la comprend que kokoso OK kokoso donc toza na protection d'affaires ba faire non osala eza na kokoso ozo marché te bano osala ba faire ozo progresser te toujours eza freiner alors yango to salaka protection contre ennemis trop des amis trop des ennemis yo lelo opafuki ba ami no ka ba umi ba yini na protection protection pour nga champion local tala bangune belé baza belé et aussi là donc protection contre toute maladie au salaire na place amala molingo zo protection pour protéger place yo salaire parce que ba ninga na mususu ne ba match ogadi ba sepela raté ndenge petit nanga DT Lumumba azaki judoka litaire simple tant kaka akomi na grade ya DT bangune belé ba komoluka ba bebisa OK portefeuille du bonheur eza eloko ezo sunga na ba difficulté ya mike donc portefeuille du bonheur et c'est le contrat oyo olingi pour soit $10,000 $20,000 $100,000 c'est la place ngana lingaka yango wana ngai tala ndenge tande na comme na paye cheche kalate zano portefeuille du bonheur c'est le quoi donc otobenga porte-monnaie magique soki mutu aza na besoin nango yo pesaka bon ngai nazo comme serviteur to commando e pa bakulu na biso bakotindela biso tango ye to sali après ngande ko na mboko nanga ngani mutu na kozwa na osala transfert à place mutu oyo azali aya ba ndeko enga ye na boy na ngai obenga ngai oyo sango champion local portefeuille wana te akopesa bino numéro de ka osi otanga bilo ne awa bomi bengela na ngane fiske na découvrir ye na la kisi bino bomi bengela ndenge na bino et bon mizu anelala mais so comme na là au moins on entend makolo kabila pela ba oka monde ngoza na makasi alors portefeuille du bonheur OK portefeuille du bonheur eza portefeuille oyo ya biso ya exemple osomi portefeuille na yo tango osomi portefeuille na yo ba travailler yango ba pesi yo eza ça dépend contrat oyo lingi toza na portefeuille transfert oyo bakulu na biso ba grand maître batindeli biso yango ba pesi yo ba c'est comme transfert so poza na posa pe oza na mboka musika ba ko sa le portefeuille du bonheur o ko sentir ba ko biso ke za la place kingani kingani o mona ngo e ko bima place oyo oza espace na limite te akendaka partout donc pour wana portefeuille du bonheur donc ata mutu aza na poto ata aza na États-Unis ata aza na monde mo au PC place akiazu po aloko di portefeuille ana mbala moko po esprit azana limite te portefeuille du travail wana na commis de place wana espace à limite na question mon azana limite te po ya za esprit akokana biso ndeni alors portefeuille du travail ozana posa portefeuille à travail na yo ndenge osala ba mnoso ozana portefeuille et donc e botaka vraiment na musala na yo ezobotela pa makambo ebele alors tozana multiplication ezali d'argent alors multiplication eza oyo oza nango oza na $100,000 ba multiplier yango et comme 1 milliard ezali wana eza multiplication alors toza na chance du travail yo muto salaka ozwaka musala to sisa ba classe ba puku bazo dodaka ba diplôme na yo ba mamune mo ebele et to ça le chance du travail ozwa ata musala et ça la moi genre vraiment donc toza nango alors toza na chance réussite ou élection moi si ba mona raote ba chayo elamba ya mwindu mibali balinga ko to ba mona ko te uzaka mibali moko ya pamba ba osalo ba magambu ozwa magambu toza na force de frappe ti client c'est la force de frappe ndendeni na exemple na force de frappe obetinga mbato mo yo ki passe yango force pona ba sportif pona ba sportif ngana za bomwende na za na oka boki so mena fa ninye se kama na comprendre so na comprendre na otu na bien bongo yo mtuzaka champion surtout bato ba kana ba kacho ba ko menacinga obetinga bone tekabwe ezio c'est là toza na ti client exemple mutu so fongoli sa maison mais mbongo emona na raté bato ba ya raté eza mfula biso to bien ngo eza mfula fula eza mfutima mfutima OK tona succès partout yo zalaka ozana ba mbongo na yo mais succès yango de sala mambo
Ok, tie ou autre problème. Donc na ba problème mususu wana to pesa ki temps alobela vraiment nanu makambo wana mais nazana ba point moko oyo nakangi na kati ya makambo wana maître Kasa Ngidi les grands voyants qui m'a donné ça. L'homme qui a marché tantôt pour dire tu te coupes en tout qui bambe dans tout mon collègue du bac. Ah bah qui m'a donné qui m'a donné OK. Je m'appelle Maboko Nzambe awa toza nous voulons savoir ton vérité des vérités. Maître, côté le boulot quoi parisien on dirait outil poteau. Kasi qui maître batubaye baraté maître photo là exemple na pas na biso moko. Qui sakale salaka muto azola ta bien té. Azano bien té lelo koma maître tango sama na e o penezo monana kasi. Ngana bénéficier ça on a c'est muto exemple que azana poste ya portefeuille. Tana pesi kasi ngape na ko bénéficier wanati. Sikoyo maître to ki mali. Omoni kini eza ba Kongo te. C'est ça. Kini pena ba maître nango. Est-ce que vraiment kambuna wana les autres ekatisi déjà ba prière nous ekatisi e combien na kini? Oh. Bongo tango na katsa de océan. Tango na katsa de océan. Ba vague, ba momebele, bongo ka kini. Mboye ka Congo. Bimona menso. Bimona menso maître. Ngali ngakana muna. Sikoyo kotalo boy trop jeune maître. Masa na kuna masa na ya Fredi Ngoma le coutumier abike no. Kota mono trop jeune on di mateke makambo bana et salama. Est-ce que maître mo bon moko ka tout c'est. Et là on a quoi bango netinga na zui pouvoir na âge à 8 ans. Pouvoir na âge à 8 ans ba mimanga na zamba balakisanga ba nyama musungu onga na mona te mais na taka 8 ans moi muke mais est-ce que mais na yeba ka moi image muke na se konta moi image muke donc baba mwana muke abeta kamunda bakolo babinaka maître mwana muke abeta mbunda bakolo babinaka mais maître okomisanga likayabu te kokomisanga même pas mbwa mais komisa bato ba na sima kuna likayabu na mbwa. OK. Boni minani ba komisa likayabu to aya awa na komise ata likayabu atambwa nani oya kozala pose te maître tika bana bato ba na mangambo pa mangambo na ina bango ebele lawa pendant ce moment baki au moins ba ote ota mwana bango ba chaque fois que na ko sala émission balandanga parce que biso to ngara to mona buga mona kila siko maître bitira ngata limeo ata bon maître bimisa na ngala bon au moins spectacle eza musala te mais spectacle eza promotion musala nanga oui parce que ba ku nanga ba lobby eloko nyonso na kosala na ndenge na za jeune makile zana no pena ki bo capacité na place ya kosala nyonso onga na lingi makase zana no ya spiritualité makase zana no ba no admisa mbongo na yote na bino admisa mbongo mbongo to bo bino bolinga sa numéro ni mbongo OK il y a problème té na bimisa mbongo na chapeau na yo te chapeau na nga baluka ngana longo chapeau bako ya komona libandi na ngeza na chapeau te pardon nalingi chapeau na ngate bandeko. OK kasi kechola tsoko longo nango na bimisa mbongo na keti na yo ngaye somela nga seke bandeko na kokufa na ngai na bona nga problème mo somela na seke kechi na ngai maître soki na peso kechi na ngai na kitoke malembe soki osali limero na kechi na ngai soki nazongi na ndako na ngai likolo na ngai bomba soye te spectacle osengi spectacle na sala spectacle po batu o ba mona batala ke makambo ezali makasi bon maître koloba mbaka pasi mais na lingi na ngai te bandeko bino bato botinda nga makambo oyo soki likolo na ngai Inyamuki nani akondima aya overifier baluka bwenanga obaluki kamera mona yo tala kotana liboko na kati vérifier tala pupola yango bien eloko eza te tala bien eza te nani mususu akoya atala OK problème a été eloko eza te je crois bien biso tomoni
kutu soki ezalaki mbe nalati yango te parce que euti na likolo na ngai maître yango wana andi okota bona poche abimisi nini papier mouchoir nabimisi bomoni oyo eza papier mouchoir papier mouchoir esala mambo moi ebele ngana kolandisa na ngai ok papier mouchoir deux papier mouchoir ok na liboso nazokata awana azokata-kata papier mouchoir azokata-kata ngo ndamu azotia na kata kechi na ngai kechi ya batu ya ngai yo ta msuku yo mtosombele ngate kechi na ngai ebonso kechi na ngai limwe ndenge na kotumbe mission na olekisa mote olingi tobimisa franc to dollar tenga ondire nana shwati bimisa no amizaka dollar batu baobwaka kuna dollar bolingi franc nani monsieur Franklin abisa franc pour public les dollars public et les ok bon to sala boy to misa nanu dollar après to yo misa franc oui ngana ni makambo boy sala nga bien ok nasike bomoni o na che sule sketch na ngai tondi na ba papier bino bozomona ngo kaza ba papier menga na mona ngo eza mbongo sketch na ngai tondi na ba papier nazwi loboko na nga bomoni loboko na nga ya yiza mfumu etulomba kungeyo yiza mfumu tata yiza ingeta yibobo luwa mbengu yiza mbengu fumu kimbangu yiza mama kipamvita yiza etulomba kungeyo wiza manifeste akunifa yako na koji loboko na nga na kati pona na bouger mingi oyo yiza mfumu tata wetulomba kungeyo fumu tata wana azosaba priere na ye etali ngai te etali kaka ye moko nzila lukanga nzila ku fumu tata wetulomba kungeyo fumu tata nayokaka munoko oyo me nayoki yango esu lelo nayokaka wetulomba kungeyo fumu tata kama ngai ye lumonisa Sephora au moins Azapio, Sephora au moins Sephora Diana. Sephora Diana. Tu sais qui lit? Lufuisa Choniko. Nani? Dete Lumumba. Nani lisusu? Liliane. Liliane. Bazolo ba lua lo sono. Wana makambo ya talinga te botika na boka mabanga azolo baka. Meto tala ka endinga zo sala ka malamu. Lufuisa Choniko. Ya fwedingo malekuti ne makambo ngoyo. Vieri Kitola, na boaka nani vie prospère bakine, kaka nde tolobaka toujours. Yiza fumutata yiza tuloma kunge fumutata yiza. Na umoko pakezo bakento lodingi babakala, ngeludingi bakento lodingi babakala, yiza ngeludingi bakento lodingi babakala, wetulomba kunge yo fumutata tulomba kunge yo, ingeta yibobo. Yiza aloba yiza ingeta yibobo mfumu tata mbengu ingeta yibobo mbengu ingeta yibobo yiza tata 100 oyo ayebi akoya kotala te sala boye zela nanu zela pardon toki malembe nani akoki koya vérifier 100 au total eza ya bien to eza ya bien mutu musu mwana mwasi ngai mwana mwasi ndaya ko vérifier bana basi abangaka ngai nani akoya ko vérifier bana basi bazoboya baobanga bon papa continue na yiza fumu to kontaka muke yiza fumu tata
200 Isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu 200 go fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata, tulomba kunge isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata. 300 Isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata. 400 Isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata. 500 Isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata. 600 Isa fumu tata, isa et 550 Isa fumu tata, 600 isa fumu tata. 650 Isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata. 700 Isa fumu tata, isa fumu tata, isa fumu tata. 750 Isa ingeta ibobo ingeta. 800 Wetilomba kunge fumu tata ingeta ibobo. 850 Wetilomba kunge yo tata. ah na obe liboma te ah natiki na kote na kai sute ah pardon maître ekoki te Wetilomba kunge. maître mbonga bato esila Ingeta ibobo. Wetilomba ah natiki na ngai natiki na ngai natiki base bandi susu Yetu wewe ingeta ibobo. ah ah Wetilomba kunge tata. badora ko Wetilomba kunge tata. Wetilomba ngai mbongo na luka Wetilomba kunge. ah tika ko Kunge tata fumu. botika na ko déranger pardon epesanga libomba Comment ekoki biso nyonso. ekoki bino Eleki kutu. Na nombo bato bazana. aïe 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 botika bwe na be libomba maître pardon bozela pardon botika déranger mission pardon nakomoka libomba na mutu ba 1000 et quelque te ba essaye combien botangi 1500 bon oh na botika nga na osola na maître na pembeni botika na makambo wana te na osola na maître na pembeni botika makambo wana oh maître s'il vous plaît totika ono awa tosola ngo en privé nanu maître pardon hein siko tangu ozwi boy hein po obimisi yango te obimisi na kete nanga eso yibinga ba chance nanga te te yo ozopesela makambo na koyiba retinde nini eza spectacle keti na ngai maître kasi poso na tie na keti na ngai bakomona elokola keti na ngai lokola osanya se ngande fona zo soki olingi obomba yango ebimaka nango na ndako na yo wana ye depai na yo mpo eloko ebimila ya na nini na yo obimaka mpe na ndako na olati na yo makambo osali nakangi maître nakangi prière yiza na ozwa keti yiza tata mfumu tata yiza tulomba kunge yo mfumu tata yiza soko omoni ngai na simu nasombi camion na seke makambo eza awa eza ebele nayebi te naloba ni maître de nakombozanga na question otuna parce que ah maître te tika na oboye sikoyo kuna kote ebimi bato wana kuna batikali mpiaka te ntango deja bakulu na ngai bauti koservi ngai bazalaki na ngai yo omonaki bango te batoservi ngai nde batoservi ngai wana bakei bakozonga c'est ça oyo bakozala na posa toyebi nini oyo tokosala symbole mpona kopesa bandeko balia basala basentiment mais toza na l'argent international na national sikoyo ok te nayebi kuna na okende na okaki bato na ngai babaki boye bato na ngai deja mpo babe obimisa dollar obimisa franc mais nalingi na obimisa na franc te hein parce que obimisi dollar obimisi franc émission ebebimbaka moko maître pesa biso na message moko ya moke ke lelo soki bato babike no aya peut-être mosala moko boye to nini bakozwa ndenge nini ok maître Kasangidi aza na 12 mm alors numéro ezali WhatsApp mm on dirait ah ouais ça Carrefour hein ok na Carrefour 12 mm na Carrefour nayebi ke numéro ezali na WhatsApp nanga mpe nazalaka toujours connexion ya kofungwama numéro nanga eza code ya mboka plus 243 089 870 16 62 soki abengi ngai plus 243 code ya mboka 089 870 16 62 wana okozwa nga moko ezala okomenga na WhatsApp na orépondre yo problème nyonso oza nango soki opose nga question na orépondre yo parce que moto amayele efandi ape mwana oyo basimbi epa bakulu mbengu boyokaka mbengu yeyo bakopirate nini mais véritable mbengu oyo famille mbengu yeyo mwana oyo abotami na makambo yeyo abali kosala miracle depuis na âge kuta mwana na sepela no pa na mone pa na tikotake tikotake bongo donc ça la bien makasi maître betina no franc congolais na mona franc congolais engai
franc congolais spectacle eza mosala te mais na osala yango parce que eza bato bamona ngai nde monaninga mosala moto aye azwi réalité ya makambo eza mpo na bino si bomona te mpo bino da bolembi bobi dollar eleki ebele me nalingi nde public na ngai naye donc na naposaka ya kombo pesanga kombo na biso tosombaki wana pesanga nga mwana zwango kombo oyo ngam na utosomba ngo ngam na sombaki to toya na nzela ayisenga keno azaka na besoin ya kombo mpona akomba nzela na sombaki yango sikoyo nayebi te maître ok omoni kombo boyebaka itikita kombo te kombo eza eloko moko ya pouvoir ya makasi kombo ezobimisa tabaki kombo nzeta mbila pardon nzeta mbila ebimisa kombo ebimisa tabaki ebimisa masanga mbila ebimisa mafuta ebimisa biloko pena tellement ebele siko nga na ye na kombo mpona ye kokomba salite oyo anoso azebi aza na problème nga sikoyo na korejoute ye nakomba nalongola salite bututu eza lokola ndako so okomba ngo te pendant une semaine ekoma ndeni yo moto aza na problème omibombi no problème ya motema kaka yo kaka bacharge ezoyelaka yo mpo na nini nga sikoyo na ye kokomba ngo yo moto aza na problème na ye kokomba sikoyo yango na bisaki oke tosomba kombo nakozala na posa ne fiske ata elamba soit iloko moko boye eza lokola komi nakozipika ata eloko moko boye eza neti kilemba ok bamona kombo eza na utilisation ebele ana tata baozela biso elamba asengi elamba na ye te mpo bolobaki elamba na ye asengi bino bopesa elamba na bino oyo bino bomoni elamba bopesa oyo akoki kozipa kombo wana donc awa vraiment vérité polele ngai nga pecha aza moto atembe ngai donc dollar eza mpo na ngai franc eza mpo na yo moto elamba te dollar ebai epa na ngai yiza tata mfumu lukombola lulu ansuna mawonso netulomba kunge tata mfumu yiza wakombola yiza wakatula salite kia bututu kia jotu wa muntu etulomba kunge tata mfumu merci tata mfumu etulomba kunge tata mfumu luwa etulomba kunge tata mfumu etulomba kunge yo maonso netulomba kunge yo maonso tulomba kunge yo maonso netulomba kunge yo tata mfumu luwa kenda watata botika boye natiki nanga Kenda tata mfumu boya malembe mateso boya malembe dosé bosika boyete boya na brutalité non oh boya malembe naite boya malembe ata yo mo ezaka bon vraiment boya malembe manifestation qu'on fait boya abla misipe ba color a du boya sibuna manifestation boya malembe manifestation qu'on fait boya malembe boya na peut-être boya isa ta confond maman so tu maonso tulomba kunge tata fumu yiza tata fumu ingeta ibobo maître yo salaka kuna ngana za musika koto yiza tata fumu posa okota na talaka yiza tata fumu mais ezo misaka milinga yiza oba chance de mumba nyese ki botanga mwana lokotaka nabeta mbula
soki po bologi mata suta abeta mbula po mambo ezali batinga mission ya kosala mission seki angaye maître koko kati maître petite ma angaye change couleur ngaye ezo changer ngaye okazande zela na opesa ndobo somba botika boyeko maître ekokoka te ekoki maître s'il vous plaît maître s'il vous plaît tika no makambo boye natiki na ngai maître okombo bangisa nga tellement mingi zana po makambo boye mpona zana mwa musika na ndambo nokanisiza mutu malembe na matata donc nga bayokela ngai oyo nasalaka bayokela opesaki kombo nakena na ndako problème te okozonga okena ekomi yanga na wanobela yango yiza tata fumu nazwa ekomi epai na ngai nazwa yango ata yo moko bandeko kombo oyo euti opela moto mais ezaka mobimba et puis kombo yango nde ebimisi nomba bambanza kombo nomba bambongo toza nango maître émission sili nasala sumo mosusu te maître émission sili pesa bato bambote yebisa bango nini oza mpona combien de temps to nde nini émission sili alors maître Kasangidi aza awa vraiment na bino aye ko résoudre bino aye kolongola bino ma ya misu aye kopangisa ma ya misu na bino maître na kopesa s'il vous plaît est-ce na ko simba quelque bien problème ezate oza à l'aise en attendant maître Kasangidi azoloba kende sombana nelo moko mbangwa oyela ngango nani msoki osombelo mususu na bese bazaki osomba eloko moko boya nangono to confirmer soki eza mbongo ya solo nani bokende tindika kiti wana bobima boke somba na mona soki eza mbongo ya solo esili bosala noki mpona na besoin de monsieur sila na mona bino esili osombelo te ngangi emona na TV na confirmer sala rapide nanu nazala besoin na bino rapide bosala noki po to confirmation rapide vraiment oui ok donc nayebi te dollar eza awa nga natiki na mambo émission nakie poto maître to nosala émission chaque jour nazali pe bazomona ozo changer na minute nga promettre bango ngaye nga promettre bango vraiment we mususu episanga liboma te mbongo eleki ebele episanga liboma na boye ba problème nayebi te est-ce que soki ezaki lukuta kombe kobimisa liboke ya mbongo bo soki ezaki lukuta keche kobimisa ebele ya dollar boy
Ah, maître. Maître, émission si na 11 à rabata baya, et bon on a 4 émissions. Et puis ça na explication mon pour na. Bon. Bandeko na ngai mwasi mobali, yo mwasi bamonaka yo te. Mobali ba faire na ezo marché te. Ozwa misala te. Ba puku bazolia ba dossier na yo. Ngai yo maître Kasangeli nazali. Te na ebike nazoboka mabanga après to zela muke bato asombi baki osombi biloko pona bimona meso kaka bu bakangi bango kuna. Mboke komba papier. Na ebite mais liboso nazoboka mabanga kolobake na bwaki bongo ya Fredingo Malikuti ya Fredingo Malikuti papa na King Ekwime vient nga prospérer bakini le seul vieux au lobby qui champion local États-Unis zelo côté pana yo na des jours na aux États-Unis vient nga prospérer bakini le Sako Mokonzi Viergitola bonzambe toujours kande tolobaka toujours Israël roi Congo mwana Canada ya Congo na ya boyo po ko boya sala mokili na ye mingi na poto na ya koboka batebele mingi te po basolaka kilo makasi sika bato poto nazongi na kili kolobake soki na boaki vraiment te siki na sali mabe makasi na boki omoni ya biloko tango ezo ngate po na pasteur moko pasteur Bron Bomalika bongo na berger Etienne Bokopolo na révélation na mokari ya 12 bis le sambo toujours makasi ya champion local utaka wana bongo soki na boaki mama Miss Edingwe motongengete sika sala mabe makasi mama Miss Edingwe na boaka te po na nini na boaki bongo bébé Lombe mwana Souda Fatongo double brassard mama Nicole Kanda BCDC Ekiti Bayoka franc-congolais omoni yango franc-congolais mingi soki na ozongela pa tozela bato baya soki na bosani kobwaka Pascal Poba mwana livula tongo $50 c'est quoi Pascal Poba mwana livula tongo $50 c'est quoi et bongo na bwaka Gimbele te pani Gimbele mokonzi na bango Gimbele na bwaki libanga na bwaki bongo Jeff Mukuna le boss PDG Jano Binano Asekuya Sport bangonde ba champion te ya Ligue 2 na kumisa te point so ba ba champion fo kumisa bango na bongo na pesi lo ngonya na Dr Jansi Dr Jansi lo ngonya na musaki toko na kati ya Asekuya bon na lo bate pona nini na lobi Dr Jansi lo ngonya na yo bongo na bwaki JCK Bongo président JCK Bongo le Sako Mokonzi soki na bwaki te seki na sema be makasi kolobake na bwaka lisusu nani na bwaki bongo Maesba eza association ya anciens élèves nyonso ya mission catholique ya Sonabata yo otanga na Sonabata kuna na Mayombe kota Sonabata kuna bakote na bino kuna soko otanga kuna association munene za na kini ya Maesba oyikamba mbongo na président Zebra Fox yende asimbi Maesba makasi donc bino ba oyo bozana besoin bo kota na association Maesba boya na Bambili na ngiringi Bambili 67 Maesba ezwami vraiment kuna beaucoup kutana na président Zebra Fox oyo akambami bongo na simana ya simana ba senti kitoko lokola mama Mimi et puis lisusu asimba mi bongo lisusu koloba eska ya mama Nicole Kanda mama pito mama bébé Lombe conseillère monene Maesba ezaka kana kinité ezati na Belgique kuna Belgique c'est mbongo na Jérémy Kansu azayi moko te na Landi dans Landry nde basimbi Maesba kuna na Belgique bana Belgique ya Tongo oui bande kona biso bakendaki baye yo sombi bakangi oyaka non osombi ni l'accès osombi like ça oui frère na biso auto somba kwanga ntesa na na madede de uzana mukate ngate ya mokonzi bilo mokonzi alima de osombi ya mokonzi donc yo sombi de ton na wana wa kwanga ntesa na madede nani musa sombi yaka boy ntotara donc au pays spaghetti na depaya donc c'est qui bien bakangi ote bakainga te OK nani mususu na pesa ki on dirait 4 personnes 4 personnes ba sombele ote ba koti la na poche donc c'est que ba mususu ba zila na bona poche de la kisi ke makambu
eza kitoko. Oui, tokomi na shit émission na bwaki biotechnique na mobimba. Mokonzi na ngai Titi Liongi, mokonzi na ngai ya tongo makasi deje na ngati Titi Liongi, mokonzi na ngai ya tongo le sako na yo ebongo DT na ngai DT de tous les temps de tous les jours Papi Fala. DT Papi Fala. Merci beaucoup na mosala kitoko. Mama Rose Masango. Ya yango wana bongo na bwaki Benjamin Mosiboni, Jonas Maza, Miranda Joseph, Weljo Yeyo. Soki na bwaki Weljo Yeyo te na kanisi mwana ya wita na bangenge ya mikolo Diane Omoy. Diane Omoy mwana muke na bangenge ya mikolo Elim Putu cameraman moko ya mwasi tozaka naye ebongo soki na bwaki criminel mwana mwasi oyo asalaka mission kitoko na kati ya FL Congo na bwaki bongo ingénieur Didier Mosiboni. On a construit la boîte famille Eyamba Mobimba, famille Eyamba Mobimba, Pelisusu famille Onyangunga, Mobimba Nanzungu Moko. Oui, na souhaité ma bonne guérison et pas à ma grande sœur Mbi Olela. On a boire Mbi Olela, ma bonne guérison et côté Azali pour na construire ça, ce qui n'a teboé. Na boîte qui Bellarmine Kamba Motemaya.